Le peuple s'exprime, le peuple s'exprime comme Mamaka. Dans les Goliaths de la presse congolaise, route numéro 1, Boma Matadi Mwanda. Ngayo Plamedi Taraba Mikolo Babenga ministre de la justice de la presse, donc Constant Moutamba. Nazawa, na rond-point, ya magasin. Na kota Bakongo Mani Bazaya Kosilika Makasi, de cas tracasserie et les trop. Koto Basali grève Batamoto, Basalate. Minimo Bomona Bilili Nebo, Ne Magambo Lekela. Nana Bandeko Basé Belia, Tosolana Bango. Tout nini se passé entre bango na ba konjo bazarana bango mbote papa. Oui mbote. Papa. Oui mbote journaliste. Ndeko komona. Comment on a Crispin Bouchabou. Papa Crispin Bouchabou makamuni ne leka koto mona kaka mabanga ba mai tout ça. Ah et le ronalo ba vraiment biso ba motard tolela. De communauté bilanga ba policier ba pesi bango ba dipa ba ko musa musu ezate ba ko mika so ba ko tinzela so ba kangi mwana moto pesa nga par jour na bula ka mbongo 80 000 ou bien 100 000 soyez so kanga faut asenga mania 150 000 200 000 et le kono ya sali ezate ninité astate kaske ça biloko nyonso na la ticket na lati siko makambo ngo e banda ki déjà ça fait combien de jours? Bon ça fait des mois déjà il est trop déjà sur 4 mois 5 mois siko nalingi o lancer message moko et pas ba konzi mboko ba Holanda yo na minute message ni ko lancer pas ba konzi mboko ba Holanda on a senga na ngai ministre de justice moko na biso azo problème oyo a ebisa ba konzi na yo apesi biso na ba rena bare babongisa j'appelle babongisa takase zala tozala bien tozala lent atondo mingi nazo so bande ko musu baza awa po bakongo mana koto ba na kande ya mabenga mo basopeli nga mai bo mona déjà de cela veut dire température na bango eza ko mata makasi nazana papa na so na papa ndeko pardon zelo ko zwana na papa mbote mo to moni bino na colère ya makasi température na bino na eza na ndenge nini koto température na koto pinmenga papa température ya ndeni koto bon bana Congo bozo mona ndeni nezo salema bata musala ba ye même na ba mai bozo mona ndenge eleka vraiment toleli makasi to na regret makasi congolais communauté étrangère na mboka na ye moko congolais policier formation kendo tanga akendo sela yango ya liboso eloko soki ezalaki point sur 10 ya zwa 9 10 sur 10 eza kokanga moto batiki bamituka bakongo kanga ba moto alors biso moko nano tozo travailler toza ba responsable oko bima boye bakangi na moto oza complet casque ya mikanda ba makambo nyonso bakangi yo makambo nyonso ozo bimisa amande ya ba 200 000 ba 300 000 eloko nini cause ke makambo nyonso esala maboti de biso ba to ba nozo ba mai tous consort bon donc eza na yango eza bakanda eza colère tozo sala tozo travailler bambongo na biso 10 pesos sala na butu policier na moi donc moyen to donc boyoka ki yango mais réalité tout yango e boso mona papa ya kama ole basala papa mbo papa tozana bande ko musu baza papa ko bakisa maloba na bande ko musu baza tala nde to komi déjà oui ndeko na sepeli ko solo na bino en fait les poids mais ça tracasserie et les qui ya ba policier envers ba motard ça fait maintenant des années depuis ministre du transport quota tracasserie les qui est-ce que azomona la tracasserie OT la policier tout est tendu à province ya Kinshasa tracasserie et les qui ezala na mo ezala na butu okotele manare baye bakachoka ka mutu kotaki bongo maintenant to sali le côté misala ezate apesa biso misala ezate même si quittance bozo somba quittance to somba qui chaque 500 francs mais banzela pesa bien te mais bambongo ngoto pesa ba quittance papa na lingo tala kamera na lingo lancer message moko ya makasi pona ba konzo ba Holanda yo to futaka chaque jour 500 francs moi je sais bien que no quittance ezala po ba bongisa nzela ba bongisa rape yango te et puis ba mituka sika ba komi mituka la po ko bimisa ba embouteillage ba komi ko
kopanza embouteillage c'était juste que ba kotsa ba moto na kati ya ba dipi wana en tout cas tolembi et puis ceux qui bakangi yo amende 200 000 mais dis-moi to somba ba moto to somba ba moto monsieur to zara ba contrat ba moto avec moi mboka Samuel Ilunga avec moi mboka Samuel Ilunga tozo continuer toujours bandeko bazale belewa bandeko bazale malembe daloba likambo oyo ezokamwisa biso ngane naza boye naza monta na travaka na nzela likambo ezokamwisanga eza nini lelo tokomona na major azokima na moto po akangaka mwana moto major mosala ye eza nini azolanda mwana moto azwi moto sa cause sa nini moto asali eloko te azwi moto ake 200 000 300 000 po bafutaka major atia na poche na ye ake kolia yango tosele po bakonzi ya mboka balandelaka biso mpo na trakasi noire mwana mwasi oyo plutôt mwana mobali oyo aliaka mbongo elala te toza na président ya bamotard koto nyonso toyoka président toyoka président parce que nayebisaki bino émission na biso eza le peuple s'exprime botika nde bayimboka basexprime baloba posa mitema na bango po bana mboka baza bambwa te bana mboka baza bangulu te lelo bokomi koniokola bango et pourtant bango nde basungaki bino po bokoma esika bozali mais lelo bokomi koniokola bango bokomi kokanga bango lokola bantaba bokomi kokanga bango lokola bambwa naza na président ya bamotard nyonso tokoyoka ye toyoka baposa oyo eza ya bango po biso totindaki bino bango batindaki bino place bokomi wana po bosunga bango mais lelo ekomi bokomi kosabote bango mbote papa mbote monsieur journaliste ngai komona ngai Plamedi Tawaba les Goliaths de la presse congolaise route numéro 1 Boma Matadi Mwanda mikolo babenga ngai Constant Mutamba de la presse papa komonani ngai komona ngai monsieur Kingombe Jonga Justin papa Justin tokoki koyeba oza nani na milieu oyo pe na bandeko oyo bakumbaka moto oui nazali président ya ba motocycliste na district ya Lukunga ko nazali ko travailler ko kamba ba motocycliste ya district ya Lukunga awa na kitambo magasin soko zo mona tranquillité ozo mona na ezali biso nde totele ya kimia ordre ko kozonga motara pe aiba ba droit na ye papa okoki koyebisa biso bandeko bolanda yo na minute oyo bandeko bolanda na minute oyo bandeko bolanda na minute oyo eloko nini ekoze problème oyo po ekoma tina niveau oyo ya solo monsieur journaliste mutuna na ezali kitoko soko moni bandeko motocycliste oyo basa revendiquer lolenge wana oyo tamboli lo Kinshasa mobimba bazali ko revendiquer kaka droit moko bazali ko tuna mutuna wana na ministère ya transport nani asengeli kokanga moto parce que lelo oui toboite oyo zoleka na mboka na biso ba jeune gens baza ko se débrouiller na monde ya ba moto mais na nzela tomoni ba unité nyonso bazokanga ba moto PCR azokanga moto police azokanga moto FARDC azokanga moto garde républicaine azokanga moto bureau D yango tomona ba motard ba bimi na nzela ba se revendiquer pona droit na bango te tolingi toyeba nani aza sasa kokanga moto nani aza sasa kokanga moto te est-ce que présent ni lelo major bien même jour be pesa na nzela qu'on a le bienvenu dans nzela on a ko calmer ba ko quelque chose apaiser mais moi na ba motard était bon va na kimia pour trouver solution est-ce que présent bana na yo ozo kamba étant que oza présent na bango est-ce que bazana ba casque ba somba kapé quittance voilà preuve na wigolo ba été à 100% 71% bazana ba casque na bango bazana ba caisse na makolo to za ko senga basomba kabe ba jeton na ya 500 francs bazako sala quittance wana basomba kango chaque jour loba que motard wa za ignorant mais motard wa za conscient wa za parent ou ami parent parce que biso to loba kango les motocyclistes conscients pour le développement en RDC motard wa za conscient wa za parent na ndako na ye atambolaka na normalité na nzela atambolaka na casque na ye asomi mukanda ba bengi numérotation azana ngona likolo moto na ye atambolaka na yango osomona donc yango osomona lelo pas eleki bazolela partout aucun de pompage mabe aucun de victoire mabe aucun de na Willery mabe de to sengi na gouvernement provincial ba pesa biso solution to sengi na ministère ya transport ba pesa biso solution ba yebisa biso nani akoki kokanga moto nani akoki kokanga moto te président na lingi sikoyo o lancer message moko ya efficace na bakonza mboka o ba olanda yo na
ministre ya transport oyo azolanda na minute oyo? Message nanga fort na zongo la na minute oyo banda na numéro 1 ya RDC na message na ye en 2018 alobi totonga ekolo na sagesse vision wana nde toza kolanda ba jeune gens baza ko travailler dans cela ils n'ont pas d'emploi mais souci est que encadrement ya jeune gens wana ezala topesa bango éducation malonga ba changer comportement et tele mélanger tobi que oui à 100% ba motard mingi batima kama bien dans cela toza ko tera bango te mais tozanga ka effort que so toza même sima ya la police azana contre les bisoté mais to se comporter malam pe dans cela lolenge et tele meli to la message fort na ministère du transport na mama ozo yoka biso to sengi boye attaque président district ya Lukunga na zako senga yo mokonzi na imposer yote mais na lolenge mokonzi mboka zako senga to développer mboka na biso na sagesse bako na biso ba mona pasi yango mona ba chéri na ba de briller to sunga bandako na biso to sunga bana na biso na ba kilasi bala kisa biso nani akoki kokanga moto na nzela trakasiri wana esila mabe kozala biso tene ba motocycliste soki toyebi te oyo azasasa kokanga moto tokoyeba tokopesa merci lolenge wana yango wana tolase message lolenge wana ministère ya transport vraiment boyokela bamotara mawa bamotara bazomona pasi bien sûr que mingi baza kose comporter mabe mais à 100% soza ke 85% baza bapara baza kose comporter na nzela mais pese azokanga police azokanga garde républicaine azokanga farde azokanga nani azasa kokanga moto nani azasa kokanga moto te c'est ça message na biso de la scène ministère du transport a expliquer biso poto yeba merci matondo mingi tozana bande comme sou bazali awa toyoka pe bango papa zali toyeba si réellement makambo ezoleka bino mo bauto mona déjà ndenge babambaki ngai mai na lisu bino bomona ki ne babambaki pe cameraman mai na lisu ne bomona ki pe babambaki chauffeur na nga pe ya moto mai donc makambo nyonso bozomona eza réalité eza tokoki koloba teke na terme moko ya fabrication eza montage te donc eza réalité ndenge ezoleka wa mbote papa ndeko na ngai ndeko okoki koyebisa bandeko baolanda yo kombo nani kombo na ngai monsieur Mukuna Félix papa Mukuna Félix toyokaki ete bakotongela bino ba station pour que ba parking plutôt ba parking pour que bo telemisaka ba moto na bino na ba norme oyo esengeli mais sibitima bo bengi biso awa guerre entre bino na ba policier na bandeko bakangaka bino koko yebisa biso ebandaki nini pe ebandaki ndenge nini ekomati na niveau oyo problème na biso eza boye ebele ya bato bamaltraitaka biso lokola toza bato moko bazanga ntina na société mais toza mpe ntina na société parce que soki nalongoli motu na re na meme na destination na ye c'est-à-dire na contribuer na place ya l'état na yango nalobi boye biso na bapolisier tozobomana mpo na nini tracasserie eleki na niveau nyonso ndeko na nga nayebisa yo eloko moko ndenge tozawa toza na mutu moko te oyo esengeli akanga biso bapolisier bazokanga biso bafardese bazokanga biso bapeser bazokanga biso bagere bazokanga biso babiro de service nyonso ya leta bazokanga kaka biso okoyoka soki na biro otuni bango mama papa bokangi nga na motifi nini baoyebi soki tokangi o parce que osali mauvais stationnement nde mokolo moko bakanga ngai na bato ya mikanda nalobi bokangi nga mpona nini babi osombi kitansi te nabi wow kitansi ezalaka mpona nini balobi kitansi eza mpona stationnement place yo kotia moto na yo comme preuve naza na bakitanse nango mpe oyo ya lelo naza nango déjà dans na sombaki bamikanda nyonso ezali okosutokaka bakangi yo mpona nini mpona mauvais stationnement ntango okolakisa bango te ndenge na stationne na sombaki yango eza ministère ya transport bato batekeli biso biloko baloba na nga boye toyebi makambo wana te wana bapolisier toyebi makambo wana te eza babiloko moko ya bavantire ya bamiyibi toyebi yango te siko nalingi olanse message moko ya makasi na ministre ya transport oyo azomona makambo ya mabe oyo ezosala makoto na baagent na ye soi-disant baagent na ye
mambia mabeo ezo o bazo sala bino etake bango baza ba congolais bino pe baza ba congolais mais ba parvenir ko souffrir bino po bango ba sepelana na kubana na bango balia po bino bana balala nzala enyo lancer message moko et pas ministre wana message oyo nazo lancer eza boye biso pe toza bato tozo bokola pe ba famille tozo kola basi na bana batikela biso pe temps soki esengeli kokanga biso soki esengeli bakanga biso na banorme oyo esengeli soki s'agit ya kotia biso place mo boye batia biso na baplace oyo esengeli tozo souffrir s'il vous plaît soki moto agent ya ministère ya transport soki abétise omeme na la police baoyebisa wana peti na biso twana ebisika ya kofunda bango yaone bakiti temporiser mukulu batika biso kimia tozala pe à l'aise tobula si s'agit ya kosomba bango mikanda tozosomba tozosala nyonso me batika biso à l'aise bapesa biso bato balakisa biso bato oyo esengeli bakangaka biso sembesa avec mwana mboka Samuel Ilunga maboko trépied tozokoba toujours oyo eza émission na biso tolinga émission na biso eza le peuple s'exprime il faut population à s'exprimer boyoka baposa na bango niveau nini ekomi ntina niveau oyo lelo bango na bango bayimboka bakomi kobendana na yebi te tozali na papa tokozwa maloba na ye boyoka ye mbote papa ndeko na ngai mbote naza confrère na o journaliste merci papa alandi ndenge oza kosala mais omoni na babiloko ya boye il faut que les autorités ya mboka bayeba kosimprégner na situation yango d'abord il faut que la constitution article 62 et lobi nul n'est censé ignorer lorsque ba motocycliste baza kotomboka boy na ba situation ya boy ya liboso bourgmestre il fallait sur place pour s'imprégner na situation ya mibale commissaire provincial la police aya parce que ça ba agent ndende ba osala makelele na ba policier et puis ya misatu ministre moko Jacques Jabani oyo azali responsable ya intérêt et sécurité aya pour attendre la situation sur place ndenge ezali mais toka mwaka na ba situation boye ata autorité moko taza ko se présenter dans la major ndenge aza koleka aza ko panza bao bazo kwa kela biso mai major wana na sim ezali malamu te nani mutu apesi ordre bote asala oyo aza ko sala wana est-ce que azali na mandat oyo ba pesi na ba continuer pour asala oyo azali ko sala c'est ça le problème donc il faut une autorité na biso mosala na bango ezaline ya koluka solution ya population aza komona notamment bawewa bazali tracasser pona nini badima makwetu tulobochika le mwene wamune mokwende majunda aluwa muluma wa mukaba mutu wa kolona wa mbilaja walwa mabilai wa kufuka menje makwangulishe bukwa bisamba baitu mutu ayipanda kona soma luwanje sumu cha kwendele bwe maluwa kaimwima na wambulishe batoka ni bafika wamulishe bapela ni babanji wamulishe bana bashia ni bakamba wamuliza kama ye mwana wa kilofasi mwana mwangana nengandu maluwa wa mamu gatuye batumba kwinjile kwetu bakama kwetu bena mutu batu bajisanga bima na kuchengungu Okay. Nous
te. La loi est appliquée na mutu nyonso. Mokonzi kobanda batu nyonso baza na se ya loi. Na mboka na biso na comme l'impression que bakonzi baza likolo ya loi et que bamingamba batu ya se bango loi concerne nde bango ezali malamu te. Bawewa batosa mibeko. Soki mibeko ezali batosi yango. Agent de l'ordre pe asala yango ndenge esengeli. Olie ke bimisa makelele ndenge eza ko bimisa boye eza ko sala mabe. On a comme l'impression que bakonzi bazo ba musala na bango te. Yango moni eza ko se répercuter na niveau ya population na bawewa. Il faut ko bisa wewa tala musala no yango oyo. Mibeko lobi boye ondimi yango na ndimi OK sale lango e sale mandenge komami mais mibeko eza ndenge mususu batu ndenge baza ko comporter ndenge mususu eza ko sala des zones ndenge za komona bino moko ba uti komona ndeko papa uti ko loba déjà à s'exprimer pas si o bandeko wewa bazo vivre koto avec mon mboka Ilunga to continuer et on se retrouve juste après. Tozo koba toujours avec moi na mboka Samuel Ilunga donc toza na major bo mona ka mosala ki toko ndenga zo salema awa dans le place bande ko benga batia indiscipliné major aya zo ta discipline ndenge elongo bani pour que bande ko ba meka pe ko zo solution ya makambo nyonso to mona ki major auto kanga déjà bande ko ba ndeko bateka ka mai po bango nde baza la base ya ko pesa bande ko motard ba mai pour que ba boakela bato nga moko po mona ki déjà ba to betanga de ya mai na lisu toza na major papa Zali tokoyoka ye major Pépé aza déjà sur le terrain toyoka major tokani zo se passer entre population na bandeko bakumbaka moto to message ko benga bango toujours ba wewa mbote papa bonjour ngai kombo na ngande ko Plamedi Tawaba ya FM télévision major Pépé likambo nini o bengeli biso mbango tozo mona déjà des ordres bandeko mabanga ba mai tout consort. Non, le problème est que Tongo, tout le monde est soulevant la moto, le biso qui va salir grève, ce qui est biso de éviter. Mais tension c'est Kiti, calme Koti, et comme ils sont mis tout le monde, les cas, bazo va chasser à Maï, bazo va bouter à Maï, tu comprends le mot. Raison pour laquelle tu dégager Bango. Raison pour laquelle tu dégager Bango. Major Pépé, est-ce que et là qu'on y a causé makambo tie comme matina ban niveau haut? Non, ils allaient qui n'a pas Tongo, tout le monde qui tout le monde va motard, va boy, qui va ça la va transporter, quand ils s'allient magi village, c'est ça mon gars. Mais tu comprends que tu l'as surpris, à la Kitambo, bah mitu quand ce jeu les gabazon bamba, bah mitu quand maille, bah journaliste bah maille, bah tous bah maille, tu comprends de l'eau monter. So na lingi on lance message moko etake major ya koto yo muta simbi mabele oyo, on lance message moko na bandeko ba bamba maille, na bandeko oyo bazolanda na minute. Non, tout ça c'est vraiment boy. Mutu quand moto ils ont un problème na maille. Ils ont un problème tellement de transport. Ils ont personne à les gars pour bamba pour sur base de quoi? C'est-à-dire base à la calme, mais là vous en monter. Bateau bayaki ba moteur batiki mais tu comprends pas na mai ba ko ba dans des ordres ils ont malamu te. Malamu avec major Pépé tozo ko banaye toujours tozali na ye papa lobi aza awa kimia déjà koti aza déjà awa sur le terrain. Na bande comme sous toza na bango ba bande ko ba chauffeur toroyoka bango pe ba posa mitema na bango nini ozo se passer entre bango pour ekomati na niveau oyo et toluka tozo luka non président et on se retrouve juste après. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua Fondation Maloua Fondation Ezali Fondation Maloua Osalisa ba Congolais Moto ya mayele pe ya kwanya ya lingaka mboka na ye Maître Maloua bili totombeli yo Congolia Yo netete ya malili ya ba Congolais Kasungaka pona kate. Ça est fini pour aujourd'hui. Nebsaki bino mingi balandi ya émission na biso le peuple s'exprime comme maka. Na les Goliaths de la presse congolaise route numéro 1 Boma Matadi Mwanda ngaye au Plamedi Tawaba mikolo ba benganga Constant Mutamba de la presse donc na beta liboko likolo mesa na mambia mabeba to ba osala. Merci ingénieur Christian Kabouya yo moko zo mona ndenge zo salema ndenge zo salema ingénieur Christian et papa Mouya. Merci mon DT et mon Dupro, maman Fifi et coordinatrice nanga ya kitoko na lingaka makasi maman Riti Dinanzei. Merci na ba chef Nyon Sobozala ki wana bozolanda et merci na ba
landi na biso nyonso ya FM télévision na baki boza branché et lelo nazalaki na mwana mboka Samuel Ilunga maboko trépied le métier noir de l'Afrique papa oyo aliaka mbongo elalate ngai na bino tokutani mbala sima so ikolo eso zongite na bakanyo so soki na bwaki ete ndako na ngai kolala nzala yende nani le patron de tous les patrons le boss 3 fois président 3 fois papa Billy Malua Cléophas Montudi Bantu omonika nde mwana moka zuba mai na elongi papa abaki soki otiki nganda ko kolala nzala talaka nde mwana nde azuba mai na elongi et merci na mama Mireille Mapota mama Bota Plamedi Tawaba merci na Hamza Tawaba merci na Ores Singa merci na Benito Luchima Stellor Luchima merci na mama Sandra merci na bébé Panda Sirius merci na ba chef nyonso papa Christian Kabouya merci na yo merci na Yemoko le père babaka le père papa Peta machine madaka daka ngai na bino tokutani mokolo simaso ikolo ya zongite tika ete kimia ya mokonzi nzambe ya mvuluzi kimbangu eumela o mabota na bino.